notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Oh, tu écoutes un bino, vous avez vraiment écouté un bino. Na kobeta lelo masolo ya politique te mais masolo na biso basi babi basi ya mboka basi ya Congo bakosala mwa soni mingi na bisala sala ba réseaux sociaux kasi tokotika pena no makambo ya réseaux sociaux tokene wape pa ina kotala mwasi oyo asali mwasi na kobala mwana ya mama Olangi babi na kombo ya Axka Olangi aute bon kobala kasi tokomona ba réseaux sociaux maye ko bima ebele Axka bali mobali yenda bali mobali wana mosolo nyonso abimisa kezali le ya mama Olangi mosolo ya famille ya libota ya église bon tolinga pété kotika bato na mwa milinga na miso totia mwa lumière ici ko flou ya ali le yango to poni pona lelo mokola lelo na correcteur News TV mwana mwasi na kombo ya Magi Bungu mwana ya mongo ya solo na ine to ko développer to ko sala penza analyse mais to ko laksa to ko sabino ke boye ba vidéo ya mwasi oyo mobali ya ekobala awa abalaki déjà parti Afrique du Sud azali sud-africaine aibi anglais aibi français te aibi lingala te alelaki na micro ya mwana mboka mamo international azali mopandisa kuna na Afrique du Sud nde atindi biso bilili yango to mona lolenge nini lisolo ngo pende ezali oleke banda beta n'importe quoi dans les réseaux sociaux to yintu maintenant to expliquer yango au clair qu'est-ce qui s'est passé réellement Magi Bokungu mwana mongo mbote na oui mbote Rachula Caramel mbote na internet nyonso oyo balingaka ba chaîne na biso donc na yebisa bonga ki nota bomona Magi Bokungu mwana mongo donc bo s'abonner déjà mais pour yebisa bango ba s'abonner na ba chaîne eza so emisa to ouais en tout cas bo s'abonner na Correcteur News TV bo s'abonner na Info 16 bo s'abonner na chaîne moko mususu ekimina chaîne Usine Télévision voilà Usine Télévision babi moi Usine Télévision kuna suka okabena yo boyo kana ni ba komba ba chaîne Correcteur News TV Correcteur News TV Usine TV bon Usine et ba télévision ok, c'est Info 16 donc Kafuka. En tout cas, info et belé. En tout cas, bon comprendre que Marcelo lui allait entre les dames, basi bazali belé, bazali ndabso partout. Iba les bazali, ba le otika la simate, le papa na Jean Félix beaucoup fa elima bien kotika biso te azali wana pour soutenir ba maman. Merci na yo pe papa Camille Kamako bien ko le maté ko soutenir ba maman. Merci na papa Tati pe kune sika bata mère bien ko soutenir ba maman na milinga la musika abata mina héros dans l'ombre. Merci Lissus na mon vieux Pidou nyama solo maître ya makasi obe ko soutenir toujours bana basi en tout cas. Merci na bien de beaucoup mbaté. Alors toi développer sujet na épisode du jour. Moi mboka Magi Bokungu lisolo ekotama ba réseaux sociaux moninga na biso mwasi ya bali mobali na ye yolo biboni en tout cas Rachula Caramel depuis que ngana comment on a net YouTube net comment ba mfutima ba réseaux sociaux comment on net ba mfutima mo bien sûr depuis que na bena ko remarquer mabala nyonso ils ont les réseaux sociaux et ils ont ba secret na ba cc na ngote vraiment donc so monika image kotika na réseaux sociaux o un tel bo abali yebaka sim retomber na ngo ezali pe ya makasi ya ba ngana eso ya somo donc neti nga komona ndeko nanga Axka Olangi donc Olangi déjà donc tant tout le monde a Olangi to zonga famille to ta da maman Olangi papa Olangi niveau na bango iska bazali molima na bango epé manakimia to longo to ke sur combat spirituel o commence ko côté ce qu'on a okendele
donc babitumba tout ba mère na père babunda voilà parce que l'ifante aussi en plus a son prophétesse un prophète et on paye comme ça batuti tellement ndenge bozo komisa batu ba incrédule tellement ndenge bazo pesa bana mboka pasi bazo pesa ba chrétien soni ezosanga parce que mona ke mama prophétesse na biso mona mama olangi akiko bala mobali o déjà ici à bala ça yebaki to yebaki te ba koloba ke prophétesse normal fala ayeba aza déjà na vision na nzamba la kiseke te mobali wana asi à bala to aloba neki mobali wana za ya yo to libala wana o mwasi abalaki sirène po mingi ezalaka ndenge wana o libala ezaki ya ye te o nzamba tindele lelo ndeza ya ye peut-être en tout cas vraiment ma consoeur n'est-ce au lelo l'église à lelo et rendre votre mauvais service vous comprenez tant que mon bal a proposé oui que na l'église a bango son bal a proposé yo état d'âme foyer bisa bango bata pena état d'âme ce que mon no potamina na source à état d'âme vous comprenez donc il y a autant de choses botama a autant na source à état d'âme parce que y a mo tant ba proposer qui atala ki tala mangbalité même si bolingo avec là qui est bolingo est avec là qui est tobo été mais conscience à moto ngana habite peut-être âge mais que ma conscience moi le âge peut comme kende amu comme ba poser tikana tia moto mais bazo bossa na ke ba retomba onyo zo tawa pe ba source na bango oyebi rachou lelo na kosa ote mabale belé kufa pona ba état d'âme ba famille belé lelo ekabwana pona kaba état d'âme ou bien état d'âme et ça qui succès à l'époque au kaka som da bengo rachou moi na bino azo tabaka ngazo mama otaki obona ke état d'âme ne e kaboli bolingo mais on dit comment banga état d'âme et bien état d'âme ezaka som dazo tamboka état d'âme on dazo poto ezana état d'âme te oh ya poto zo ka zona na so na tsunga ya ba ko zona na so kipuka solo ya kipuka pele état d'âme mwana likodi bima ete ndoki mwana kwanza boye ba antenne ndoki mwana sata babenga oni bano baloba na butu mwana so sakani mingi nezaka boya sakani mingi mwa pongi to so ba donc kindo tila oko pona mwana ba ndo sakani banda nde banda na kama ko kanga te état d'âme oyebi na section muke tozana ba mwana yana so mobu mwana yana so Olga bana ne bazaka bolali na tongo bana butu na tongo la muki siko tema basaka na mingi tout le temps abete esko muninga le lisolo on se bana nalobi Anderson mama ngana loti ndoto la mukena mama gi ngana loti ndoto to saka na Anderson siko to mantanika na escalier Anderson akoi siko asimba nini oyo asimba bill non mo subina Anderson siko bill ngo ekoya wapi o mona ngo susu Anderson na ndoto no yo loti ndoto yo mo tu na Anderson ala zongela na ndoto soki non pour mona ke Babylone c'est naturel mais la église ça lelo oyo comment lokola et comment sorcellerie ya le soka uti poto ayeboy to tout état d'âme ta peso ma parfum au tout na teko o me matin l'église oyo basambela non mais soki mutu uti ba kongo mama moi ndembi yango yo ndeke za ka moi batamboka bana mo bolingo mo boye bolingo mo penza bolingo ya bolingo pela makasi moi mungwa moi saka fufu muke moi nini ba yenango bana balamba bo yo olambaki biloko wana to sambela yango bomi ba pasteur asambela biloko pasteur asambela mbadi ya fufu pasteur o biloko eza biloko ba demo botika ngo wana tiki pasteur atindi na ndako bana baki balie tala lelo boyike bato mususu na likamba axe olangi bato mususu bakolo bakeza ba retomber misala mabe ya papa na bango na mama na bango ndenge ezalaka ba panza mabale bela batu mais on a lobby bana beba comme ba fazer lelo likolo na bango mabala bate kufa likolo na bango pourquoi parce que tant moto aye na présentation ya mari ya fiancé na ye na église babi o mobali na zé yote o ngo bala mwasi wana babi no mwasi wana za na lien ya famille o servitude o boyena boye o basala ki bo o sera sala kabo servitude na kati église maman langa za rapenza problème yango na lelo peut-être ba ko lobaki neza ba retomber masumu atata na mama basala yango mwana ko subir comment c'est fait que non mwana abali fille obali bo oyeba te que non pa moi makuna mobali asa bala obike ne beza bo masoleza mo simbasi mibale yaka o wana te mais yango ngana zo bisayo
Tu penses que Axa Olang dans Abongo a dit qu'il y a une relation avec Libanda. Au début de fois, ma camarade on encore tant que va retomber, oui, ça vraiment va retomber. Au début, on va bana ba passer dans Nzambi. Soki ba kota bo Nzamba soloté. L'esprit ba maman na bango bata bango ba bengana yango songela bango. So ba za di kolo makonyo so mbaye na katité. Comment se fait-il ozo bala mobalo aza marié? Et puis marié ka raté mo standako. Mais azabe na moi si mususu OP a celle ba vidéo OP a déclaré pour na mobile na. Donc bato bazo déclarer baza deux femmes ko bazo déclarer pour na mobile na bango. Tu penses que même soki yo bibisi mbongo na oh maman langi ba kotisa ko briser ba famille bato. Oh ba kotisa pour na ko panza ba donc na ba compagnie no comment ça la carte. Ba compagnie, ba foyer. Na ba nisusu. Ba réunion, ba nido nyonso ba association. Ba ONG. Ba ONG. Mama Kelemba, na ba réunion ba ndoki miso ba panza. Ba ti ba ndoki na tout ba silika. Tu penses que ndoki mo ba mboka ayata suna na trobikedi na e. Apesa ndeko na e. Akina opa na bino kuna. Ole be fesa mapa bino. Ole stisa kakuna ibeti bino. Tono. Mutu musu pe na pasi na e. Azo souffrir. Mais ebi ke na na famille na ngana Kishasa. Oh yazui. Tant soso azui kaka mwa bikedi mwa mukie me ya mutoki ne ya pasi na. Ndeko nga balia. Mwa nde mwa litungulu. Akoya mabo. Ebi ti bato ba uta mboka bazaka civilisé akobi mabande donner maboko pamba te. Voilà. Tant que mon ngaka mukie très social. Et comme yo état d'âme. Combat spirituel wana na ebisio nga na kenda nzamba zo kangai na kenda matanga moboe na tika kota kuna ngai ndo mona ngaboe ngai penza loko na betsa nga mutema te ngata boke 100,000 ngai bokala ba ndeko nanga mona mama na nga na souffrir nae dole ta so ba dondo ba 21h fufu ske utile ebanite oyo panza opambwa mate ointe obiki na kina wata mona kitambo mwana ana akufa bota te asa kamwa muki mwasi kitoko anda obela utangola a une église na bango akutia na jeune beaucoup les églises jeune ba 365 jours on comprend jeune mo 200 jours parce que muto obela ina maladi na ba kote ce que jeune a 200 jours pour liwat kwa bika o poto akufa ebele bakufa hein ebele bakufa nga papa leki nanga kufa ba Axa Olangi wana ezakaka ba oh donc ba manganga yo ba parents na bango baliaki parce ba ngai wana e matanga ba minu na bango ezo de manganga iti mbokungu manga bana mubesu wana ba todo ba mi ko manga mubesu bene kuoi donc ya mubesu bene beaucoup donc ça ba minu ngai puis ezaka pasi donc ba sambela esolo soka do sambela vraiment esolo anga bana mbala batuti biso to o kuta so mbesi be mo bo fort na yo mais na butu olali o mo pena o yento stand Nzambe pe ngana za so biso nzondo lelo ozwa nango oh bibola na ngaba to za de kisa ba plen nga mo na lo baka botu na bi na prophétie ko na yo o magena mela ba bo fort cha nini bote prophétesse Magi ya tika oh Axa Olangi sololi ma be Osiris na libala na te donc mwana mwasi na zolela bolingo ne mobali na ye lokwa obiki mwana mwasi na zolela apena mwana totala nanu oui ma weja atile son nom extrait ndeko 16 atile son nom pe extrait wana comme ça total non si pe ba tile extrait wana comme ça total olengi ni mama zolela azwa ki kutu ba message atindeli ya forward Axa Olangi na WhatsApp Axa Olangi ayoka ma répondante a répondati atinda sala groupe yena Axa Olangi na Kevin na Instagram Axa Olangi atanga ba message ma répondante pour na bino ba golo ba ke Axa za victime te il savait très bien que Kevin était marié donc a tie mutu pour ce penda bo katante bo Axa sani cela montre prouve à suffisance que Azaki prête que Oegoya et Pascal le bien dans Banzembo équilibré les passés c'est passé le pété contre comme ça qu'il a pété donc Azaki victime yes sister you can yeah so then I was saying beginning of November I noticed his pattern changed and it always used to happen when I asked him for my money because he'd tell me a story by end of August the 25th I'll pay you. Then around the time I start asking, he gets angry, he stops coming, he stops answering my phone calls.
And then when I stop asking about the money, things go back to normal. Donc, à chaque fois, il y a Kevin Kassia. Sur la scène, il y a un bon, on a commis Kanda. Au cas où il y a un bloqué, au sala, au nyon, au sala, mais ce qui a dit qu'il y a un bon, on a harmonie normale dans la relation. Bon, on a un jacuzzi, bon, on a en tout cas, il y a Chibo à Zimbabwe, mais à Kenda, il y a les Sego, vendredi, à la samedi, dimanche, à Zunga, imaginez. Avec ça, les Sego. Nabilo Amatoi, oh, les Sego, à la Tiko, yé Chibo, Moutou, à Soma, donc, un bon, on a Kevin Kassia a joué à moi, a fait ça, moi, on a dit, bosso, la chise, à dans la 21 ans, on a fait les Sego, à EBT, nous avons été dans moi, à PC les Sego. Ah, ouais, tout le monde a carte postale. Where is the card? Wait. My birthday card. Yes. Don't show people my age, please. No. Bon, mon awa, Kevin Kassia, pour vous avoir la précision, Kevin Osni Joseph Kassia. Donc, au fraki moi si nae Chibo, carte postale Oyo a comme lié, you fill my heart with happiness and give a reason to smile. Donc, autant d'ici mon thème en anglais n'est sengo pour pèse une raison et c'est qu'en avis pour nos bandos c'est que sous la vie. May you have everything you wish for your birthday. Na souhaité tout le bonheur aux souhaité pour Zwana un jour anniversaire na yo. You deserve a wonderful full years with your heart full with happiness. I love you endless. Wana ezali ya Kevin Kassia a offert Chibo. Alors que Kevin Kassia na vie na ende bazana moi sine les Sego. Nanu atikala koe bisaete que et puis birthday fête ya les Sego la naissance a offert ne serait-ce qu'une carte postale. Kevin a ça là pour pas les Sego. Mais Kevin a kenda plus long koe bisa Chibo que les Sego. Non, que les Sego a ça moins sérieuse que ce que Kevin Kassia a vu c'est parce que les Sego a dit ça Kevin que moi na auto bota za la moi na auto na bota na mba mususu yango Kevin Kassia a comme triste. Imaginez makambo na ça bino to kango ngai na les Sego awa et pas Chibo. Chibo boye pour les canaux vidéo parce que avant moi na mobali ce moi na moni na makambo oh ça très férié. Mais la bonne délai c'est parce que tu as besoin de preuve. N'a pas vraiment vidéo dans les Sego. Les Sego de mon monnaie le hasard beaucoup fa. Parce que nous tous ça l'émission moi dans la Nicolas on là parce que les Sego qui sont dans choix de le bien dit c'est que moi na monnaie ba vidéo na YouTube. À mon avis on a Facebook à mon ba photo na ni maman what is wrong des maman expliquer qui si quand tous ça émission moi na Nicolas na ndako ya Chibo atona ndaka Chibo. Moi non, donc allez-y comprendre, c'est vraiment une situation accablante. La situation vraiment est délicate. Match est dans ma bébé, si Kevin Kassia a changé. Bino mi bali na biso ba congolais, bo monde sa biso pasi combien mi bali ba congolais ba sundoli basi na mboka oyo ya ba congolais na bana. Balandi pe ka basi ba congolais, tout le monde ko ba sud-africain. Mais si ko oyo zo sala na to be ngo chimbondation tout be ngo no moni. Dès que 1000 jours de vol, un jour d'attrape, Yibo, Salo, Salami, un jour nous avons exposé, on est ici, nous avons exposé. On est ici laissé au moins sur Bala, au panel, sont partout au divorce. Parce que tant que tu vas contacter un des moments, script, c'est parce qu'on va dire qu'il y a un divorce. Si on a un tu vas bien gagner, peut-être que tu vas laisser. Donc, et ça vraiment, Bilo va pour le basket. Axa, Rachel Hollande, Aza victime, Tiboy Bakaïbe Makambo, parce que Makambo, nous sommes les 24 novembre, déjà, il va voir soit Yoka Computer avec l'autre. Chibo a ça, le groupe, il y a Instagram, na Axa, na Kevin. Je crois que maintenant, c'est basé au Landabiso, arrive, Moni Penza, Moni Kolela, moi, si. On met pas interpréter pas maman internationale. En tout cas, maman internationale, c'est cause d'aller qu'on a la feuille du Sud, merci Nayo. Nego salé biso ba élément où il y a vraiment le point là que ça bateau penza que ils est solo moi ko ba réseau social okutate. La dame à Leli, à la kisi garde-robe bilamba mobali, à la kisi mwana ndaku biloko nyonso mobali mutu wa nyonso tout ke bazalaka ensemble.
mobali ayaki awa na Kinshasa pa lobi ke non kuna zo musala te aya peut-être awa na famille papa a recommandé pour na musala mo songolo pakala yango wana ayaki nzoka nde ayende kobala siko na tuna mutu na Magi Bokungu mwana mongo ya solo ya tongo soki aksa tombeka victime et que ayebaki te par exemple que mobala bala et puis par exemple pe lisusu akoza ki abanda ko vivre na avant que parce que za congolais abala ko abotami kuna na fuite te akoli kuna te akenda kaka so ezaka kweli azande victime sore kozala boni en tout cas pour ngai nandimi nanga te ka koza victime oyebi lelo Rachou o baba ke mukileza muke oyebi ke miso kande toza boy bato miso baza bande na bona poto kosona moyo koleka ka muke biso ko tozala kina mona ba mutakalize mutu mo anakin biso no tozi vidéo te satellite pour ne ba chombo comme satire donc tu penses que yaya avant bato ba comme tina niveau ko balana c'est bazu moi temps ce qu'on attend attends moi son de cloche tu penses que ay bata ndeko mote ya mobile na ata camarade biso to mona ko to mobile zo linga yo mutu ko ta bata vie na été matumbi e kaka yo linga tantona alors pas camarade OK ay bine vie na été ce qu'on mobile yo pena ka bala na épée apis aboti pe ata ko nenga bolingo ka beno yende ba nostalgie so ko ça qui ka divorce bon prophétesse Olandela compter pourquoi ça ezako tula moni bato su a jezo kende moni ngana remarque moni bato basambela trop ko ça me ba lokuta to baninga ba jeûner 200 jours ba chez bango ba olia na bango voilà on peut libérer ba jeûner ba olia na bango parce que ba age comme kende et bele ba mbongo ba mère ba tika il faut ba saka nango ba saka donc mwana mobali wana naza poza otanga komo na été pona eli nanga nde yete donc ngapo nanga ba donc aza benda musuamba za bena swapante oyebi swapante bato balanda basi na sima donc ba swapante donc bato basala kaso ki swapante on comprend ni na lobby oyebi eza mibali mususu ba gigolo obali okose ko luka musala soit tu peux aller pour intérêt oyebi que ça mobali so obi asala mwasi mabe asa facilité ayebi pourquoi ay ko bala mwaso ayebi pourquoi a conseillé kuna ke ayeko luka musala ayeko luka musala te ayende ko lia mbongo o mama olangi atika na tata olangi ba mbonga bato bana bango balala ba mabanda ba mbongo wana ba sona ba jiba mabelebele yango nde mo mbolo nde ba mbonga ba famille bato ba boya sala ba famille ba bato su bateka ba servitude et yana l'église ba mbongo wana so tu wana ozomona sko ta mama ndenge olela ta mama ndenge azoka passe na motema neti ngai aksa olangi mama okotika te asa nini okotika te asa nini okotika te Bokungu mais ton mona il y a un serviteur de Dieu non bébé baron banane bas ni serviteuse serviteur servante topé sabine bena popine boza kaka onga prophétesse onga serviteuse onga servante magitika na ko babongo pesa yote tika na ko babongo pesa yote e bela ba dépense ba sali wana ekeka na mayibo ya boni yo mona mariage wana kasi mariage wana mobala miseki ne loko te nazo bisote yo ko bana ba wala le père na bango tika ba wala na balabala mbona za mbonga facilité aksa olenga prouver ne ka ba kabali tala Rachou so landi mabalo le kaba YouTube bana oyo bala nganga kale ko ba vitesse no mona ana epe prestige na ba mbongo mo moni ni pasité mobala na tieni o mona pe nyoso ambeka nyoso neza na muto mwasi et on a mariage de rêve là dessus des rêves te ça sont des rêves te na linga ya ndoto baba ala mukolo ta tika mwaza udilibala na ye atika mwaza udilibala na ye après yebe na fruit d'ici obiki bamba banga te na ebite papa bena yo ko ba Kinshasa na ebite so yaki na avion obe yaki okati Tanzanie titi ko na Congo risque na ozui avion na bika fait ko ça peut crash tano mitama ba mi bali penza
olaki pe na ndako mama moi beta somosa to basambela kako oui abe munzambe ambala ngaki zo musala po ya bokola na mwana na mwasi mobali kuno sa bana mobali ko to bolingo na mwasi mususu akoba prophétesse bazana pité mo basala mingi ça bana mama osala ozwa idée te ya solo ya ti comment te remarquer basa nzambe babotaka trop yo mona yo fo sa banalise wana ya solo remarquer basa nzambe balanisa bana ka boye o balo bakao o bamusa baluba utabota bongo te lelo ba serviteur de ba comment bota bana comment bata po ba comment ba bon c'est ça qui aksa zemisiko atikaka bongo libale kabole ba atika na mwana na na boko la mwana aksa ngo so za zemisiko zemi ana o mwate libala ngo bezo tenga manango libala ni de po balaki est-ce que naza ba zebe ne sengo ngaba na bali mubali nanga linde miel ba okini bazo tuka bango o ba ibdo na mito ibdo ba do sengo na magi mamli zo ba na sengo bon ba photo te mutaka ba photo sur la Facebook azo publier ya ko prouver ba photo mta ko na vélo e ba pasi na été oh bonde baza bon linde miel ba to so basaki be débat o mona ka YouTube ka be biso YouTube bango na bango après ce YouTube lelo o moni ke moi ça ndako maman akope monster c'est ça mais ngal bana ye ko anglais I don't speak English. Yeah, you speak English passy. You speak English no speak English. Passy speak English. Ya trop tard. Ça fait bien mutema. Chama bolongo na se. Oyebi maka mususu. Oyebi diable. Bon na me kote. Oyebi diable. A comme c'est lo ka munyo ke sa munete c'est muki. Et bien baba na lelo. Yo na mona to tabani lelo deux jours bakabwana. Ya yo oze ayote aska olanga sala ngo ba laksa bato ke na bali folo ba mi bali bazebele ba luka basi papa c'est appelé l'église bango pe bele o wapi ba poste l'église ne be yo linga mbala ta fruit d'ici ya on lo mona comme dans ti poto to banda ko bakanga rendoki ta ko ti poto ali bi lo aussi quand ta bendi beauté moi parfait ki ndoke sili mais bato bakanga kala bobo les olata bango ba bonga te tilo ba ka ba chora ya musube bonga ba mutema menga aska olangi tika na ya tika na ngo trop tard te yo prouver bato melbala eza pona vie mobimba c'est ça yo ka dio za réseau zo lia fofu moi ça ko na olela likang tala ko likang ba réclame likang donc c'est que John bana sera ça ba bien pour me rappeler ko tozolela likang ko ba réclamer aska pe kuna abimisi mbongo bébé Bouchou, bébé Souka Lisuka. Angaye. Na bala. Yanga na bali elinga YouTube te pardon. Ya sol. Ba retomber za mabe atika. Oh, yo za combien oyo bang. Ya. Tika ko. Ba retomber o maka nyenza ka bo ka o libala bokungo yango. Yanga sko moni yanga nyenza bo. Elinga no YouTube te. Point. Oh, ba kanga lupango 3 personnes. Mubala kanga lupango papa na bona mabango oba yana baleke ya mko mususu kote na biso pe mama nanga papa nanga nanga moko bande sumu po photo ezala te bo bino ko bangsa batu oyo ko zo ex na mo bola kimaka na mbo mo boy ebi misela ngaso yo komiyo yes ko kanga mbo Mas yo pesa mo seguir wa access Axa ndaza bonga sasa ko moi sereza makasi parce que yango kati na nkolo défendre kati na nkolo ngasko moi sereza nanga kati na mokili o comprendre na sona ba bien so bien vieux leki mola nanga na li donc yo tchala tchem te moko na tchala mutema za côté mususu yo kabele ngana bwana ngana fa nanga ka bo benga petna na sebano makasi eta ngana ndimi yo tchinga kodi ngana zote bon zipwani bon mutakabilo mbongo boy asibla nangati na luba bien mais kebande ba lo ko ba tindelo c'est une émission bien bon ba desi ba yo ka ba sembel nanga so ba desi ba yo ka ba sembel nanga musuba za ta kabela nga luka proposer na loba na été ko so ki nga na bal nanga tala so mo bato ba kabela so ba mbongo faut ça attention pona ka ya kabela na linga loba no linga kama loba raté ko mutu mo ta ba kemaki na linga nanga yango près de 3 personnes ya ko maka ali ba mbongo na ngai ali bali sanité to anda mabete aska olangi tant bato ba olobela eza mabe bala sala so musapisi eza bien te mokilo eza nzambe oyo perdre be vino ka bote mutema mututé
mutu mosusu azoloba boyebi te akosala nini na si sikoyo nde eza bongo yo olingi nini basala divorce en tout cas mpo na nga divorce basanga mpe kaka mpo na bato bokungu po bania bato ya divorce c'est pas facile bolingo asiki eza na sukali sukali ya bato bolingo eza na bolingo niekese si bafille bifille ba 2 personnes parce que moi je me demande bafille ba maman ndako tomoni fille wana africaine wana siko misusu wana bafille bifille bolingo mpe sika mpe se dimine nango mais pas asana yana edimine te mpona ye azokana mpe elengi te nga libala na nga so bocyango bato balobaloba na midembika nga olinga mama te midembika te tala bobomaka ata tika papa bato azongela foye na ye oluka te osala eloka bamona kaka osali na okomba baboti na o mais awa mpe mokolo mpe nga mpe nakopesa conseil te bamasumu ka moto bofuta ti bino merci beaucoup bokungu mwana mongo solo mais opesi bato mbote te na magi ata kutu kandango atoka lukuta mabe te nga bana ba décembre bona kakla bambota va opesa ya solo franchement non nazi koda mutu te lodet ni le 4e le 17 le 16 décembre na plateau non nazi libanga berso da libanga yoyo libanga mbongo mama mopesa mbongo bino so bolinga maki bokungu bino ntu ata lolo na bwaki bina mfraki sona bino zo nga ba code nga ba fete mipiku sona zo ba code na nga western sector ke nga western ba mabangi ko molandana na love no for to ke na nga bongo to mesana merci beaucoup to komina suka nga na pesi na nga bino bambote ba vie na nga ba pidu nyama solo maître papa na ngai Jean Félix beaucoup pa Elima papa na nga Camille Kamako mon grand frère propre kuna babi sieski bido ya ba sieski Pani Poutou Rachou la caramel ya bino yeyo na pesi su mona mulu ba solo sa mupanzi babi Mukaji wa pour l'interrogation ta ba lunette merci de m'avoir déjà derrière la caméra merci na ma jumelle propre Léa Omba pour qu'elle a tout jusqu'au pied branché to zonga na Fanny na Magi Bokungu à très bientôt. No, so I had said to him, if you don't pay me, I'm going to write to Ellen, David Olangi, all our Access family. I'm going to tell them you owe me money and you left South Africa. You should. I did already. And you left nothing. They just ignored it. You left South Africa telling us that your father is dying. You even told me, I sent that voice note to Access as well. He told me his father stopped breathing for 8 minutes. I've got the voice note. Send us that voice note. Mama Nagai. Boyo kinga lobi ayaki ko défendre bon parce que papa na a ça qui a rééduqué pendant 8 minutes. Il a mo faka ki Kinshasa là OK ko bala. Hier azwa ba mikanda ba lettre ba prouve oignon so ba transfert oignon so ça atinda la famille on atinda la Sophie Olangi o azali anti aza tante ya ba Axa Olangi. Mais réalité que aza solution ti. Abi Thibaut na ebi ke olimbo na yo na promesse na otinde la o. My blood pressure is very high. I have a very big Tension na ngeza o mata na o ka bien ti. Please. Na bonne yo pardon. Please, if you consider me even as a person, listen to me. I know it's your money. I know what I did is not good. But please, I'm asking you to listen. Please don't put me under pressure. Please. I think when if you see me collapse and die, then you will believe me. I think that's the one. Donc au moins Kevin Aza Oyoboyoki a on a dit que on a qualifié nani. C'est pas une personne sérieuse, c'est un homme méchant, en fait. Il n'est pas sérieux à blesser les égos. Et puis il y a l'oublié par exemple moi si amitié n'a pas à laisser go tant il y a donc à Benginga parce que il y a baka Kevin Bakawana laisser go tant la moni des vidéos n'a qui choqué bien c'est que ma femme sur Kevin va être comme ça ça imaginez question il y a que oh mais pas maman n'a y a faute ça rien dans vendredi samedi machallah likuna so il laisser walinga zo aller pas ici imaginez. This is oh, did you show her? This I sent to Axa on Instagram. No, this one she didn't read. Oh, okay. But I also sent on her WhatsApp. That blue tick, I showed you guys. I said I've received 5,000. This is now on the day of the traditional wedding.
received So 5,000. he used the money to go do that wedding with. I'm sure. Because this is on Axa's Instagram. I inboxed her, she ignored it, but the WhatsApp she read. The WhatsApp she read, she didn't answer. atindaki bamessage oyo epa axa na Instagram atindaki yango mpe na WhatsApp. Ya Instagram atangaki te, mais ya WhatsApp atanga parce que ezalaki bableu, mais arépondant te. Donc he never pay even one He rand. sent me 5,000 on the 25th of November. That was after I said to him, if you don't He also pay sent me, me money when he got there. He sent me 10,000 rand when he went to Home. Yeah, he sent me 10,000 rand. And then later on he sent me 6,000 rand. And as soon as he found out that I Donc depuis Kevin akenda Congo atindela lesego 10,000 donc 10,000 rand. Après otindela 6,000 rand. And as soon as he found out that I saw that he got married to somebody, then he withdrew the 6,000 from the account. Donc tant osikoa yo otindele 6,000 rand. ezalaki air lesego ayaki koapprendre ke abali mbala moko yaki aretire 6,000 rand oyo atielaki ye na attente. Mais bino bakolo bake baboya na badivorce baoki ke depuis Kevin akeka Congo le 21 novembre atindelaki ye 10,000 rand après oyo otinda 6,000 rand 6,000 rand oyo alongolaki. Il paye how much? 5,000. Na mbongo na ye nyonso oyo aza nango afutelaki ye afuti 5,000. 25 November. Donc le 25 novembre when he sent you that money? My petrol died. I think it was maybe last week or I'll check. Maybe last week or but it's not the 25th. It's after the wedding. After the wedding. Donc after après mariage na bango na oyebisa bino batatembe bazwa kosolola na video oyo lesego na Kevin Kassé baosolola. Kevin Kassé alaki boxer. And I asked him, what are you going to do with that money? Because I was on my way to Sandton. I told him that I'm going to buy Desi something like I was going to buy him like Christmas clothes or something like that. So I was on my way to Sandton, went to Zara. When I was there, I saw a withdrawal from the account. I asked him, why did you take all of the money? Because you know that I'm going to shop for Desi. And he said, oh, I need it. I'm going to use it for something. Donc mbongo atindaki ntango lesego a comprendre kaka ya bali ake a retire 6,000 rand wana ya tunye atunaki d'abord mbongo sana on yabi onena somela da sikilamba babonane ba fête ya festivité ya fin d'année yango ezoya nde atunye bongo retire mpwani ono sala ngo mususu nde na yo sabino na vidéo oyo lesego na Kevin Kassé après mariage na tsolangi ba osolola à moitié ni na nango. Nazali na ba conversation na bango oyo bazobenga na bébé chérie et tu me manques naza nango wana après mariage donc ton note la vidéo na skono mi tuna neti na vidéo to mo so la we axa siko yazaki wapi axa zalaki wapi do botika tv ngasko na mi tuna alingi nani aokosa nani parce que soki akosaki ye pesanga bilo ya matoi nasomela mwana nga 21 azwi bilo ya matoi wana kapesi lesego ya mwana boomona ye azoba bilo ya matoi olati eza yanga ayebisanga azoki kopesa mwana ye wana ke kina azo atindele 10,000 rand azo atindele 6,000 rand azo atindele ko 5,000 rand mais booloba pourkoi bakabwana nayo ya blondine wa mokolo se respecte yo na kati ya video oprie na lesego mais aucun na kino komoloba oméconnaître ye c'est pas bien. C'est pas bien, en tout cas, vous devez changer. Yeah. When did he pay you? I think he took the money. He paid me on the 25th. Oh, okay. He took the money after. No, he paid me on the 24th, so it was the 24th. 24. Yeah, but for me, Donc, he took it on the... he just throw in your account. He just threw it in my account. Donc, foutaki quand un jour au basaki mariage civil et coutumier il a évité ce peu bon cadeau et on va voir qu'elle tient à The reference says Kevin. I took a picture of the payment. I've got it somewhere. I did take a picture of the payment. I sent it because my lawyer wants to. So he's still Yeah, I there. was showing him. I've got no money. Can I have my money, please? Yes. He's saying I have. He's I also have called not you, got- babe. Have you got the Oh my notification? goodness. He's calling me for one day. Have you got the notification? I said, of course I don't have the notification because no transfer was done. You haven't paid me. I know you haven't paid me. So the old money is still He's only heavy. paid me, of all the money I've given him, he's only paid me 5,000. Okay, but we need to mention the total. How The much? total is No, this is not- 216. It was 265. Now with the 5 that he's paid me, it's now 260,000. Avec la nyone ya 265 000 rand.
Donc, à 265 000 rennes, on a foutu 5 000 rennes, à ticket, on a 260 000 rennes. Je pense que vous avez dit ça, on a foutu ici, bah, vous faites pas mon sikati, bah, laissez vous baser pour un chibo azar. Donc, ils ont tapé chibo azar, vraiment, les canaux vidéo, c'est pour moi, on a mobile aussi, les garçons, mon maman, coûte na maman, dengenini. Donc, c'est un peu ça. Donc, à tout petit moment, tout et reste moi qui va m'icolo laisser go m'était mon néné, marambo a eu qui a réagi, t'es hier pour aller faire laisser go. Ma camo non est choqué parce que mon bad dans le bac est beau et on a besoin de divorce. Au lieu de dire que moi non, ça a été à chat c'est beaucoup pour ça ici bah test bah Aden, moi n'a pas venu à été. Au qui m'a n'ambo on est le gros ça là na banque ou qui là où imiter signature na ozo embo on sokima. Mais tant on est dans mon vidéo yo na Mireille la carte vidéo ni na qui choqué ni na benga Mireille mais à épée que tu as laissé go rapidement se répondre avec les laissé go. Donc bino bah nous sommes opposés à un problème on a Kevin go hésiter te bo benga. En tout cas je suis disponible et très disposé pour répondre à parce que donc aux années 2020 vous avez un grand nombre de gens va périr parce que eux ils ont un donc Kevin you must be exposed. You must be exposed. It's not my fault. Yeah, and then you must change. No, he must pay back everything he owes us. He cannot leave you in such debt. It's not fair. His car got repossessed. You know how much? Repossessed. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,